Mbote na biso banso balandi yanga wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Tokutali na bino lisusu na cadre ya ba émission na biso tosalaka les analyses spirituelles. Lelo toye kosala mo ba réflexion spirituelle ensemble. Elongo na bino pona komeka kolakisa na baike pana ya mboka ya Afrika, peto baike bana ya mboka ya Congo, epai wapi tokomi pe epai wapi tozali kokende. Touti wapi, tokomi wapi, pe esika nini tozali kokende. Nyonso wana tokoyeba yango na nzela ba analyse spirituelle pe ba réflexion spirituelle oyo ekomema biso na koyeba situation nini tozali na yango na kati ya continent na biso ya Afrika pe na kati ya mboka na biso ya Congo. Tango nyonso ndenge kozalaka na bomeseni ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Lelo tokolobela beaucoup plus makambo oyo ezali ko concerner mboka na biso. Yango tolobaka tango nyonso ba analyse spirituelle na biso tosalaka yango atena compte ya histoire ya mboka na biso ya continent na biso pe ya mangomba beaucoup plus oyo euta na Afrika. Tosalaka yango pe lisusu atena compte ya géographie to yebi ya solo ete etando ya Afrika ezali monene. Totalaka yango pe na nzela ya géographie pe sur le plan spirituel oyo tokosalelaka ba émission na biso ya les analyses spirituelles. Tokutani na bino lisusu ndenge kozalaka tango nyonso. Nini tokolobela lelo oyo eko contribuer na connaissance ya baike bana ya mboka to ya baike ba africain bipa nyonso bazali. Toza ko préciser déjà émission na biso mingi tosalaka yango na lingala po ete toyebi ete base ya libération ya Afrika ezali na Congo. Et mingi kati na biso na Congo tozali baye tolobaka lingala et puis lingala ezali pe lisusu ko permettre mutu nyonso ayeba information parce que liboso ba information mingi bandaki kopesa na lopoto ofalasa mais soki otali to ya baye batangi te na mboka na biso ezali mingi, ce qui veut dire baye wana bandaki kozala privatiser na ba information ebele même ba information locale. Yango bomoni toponaki nzela ya kosalaka ba émission na biso mingi na lingala po ete mutu nyonso azala na facilité ya ko saisir information oyo biso tozali kopesa. Lelo tokolobela mingi maye matali spiritualité na mboka na biso. Na kati na mboka na biso makambo mingi esalemaka. Mais baike bana mboka bazalaka distrait bayebaka te nini ezali kosalema. Yango biso na nzela na biso ya ba analyse spirituelle tomemaka beaucoup plus ba réflexion na biso au-delà ya ba pensée na biso. Esika makanisi na yo esuki, esika bapanzo na yo esuki, nde esika wana obandi ko réfléchir de manière d'une autre pona oyeba nini oyo nzambe alingi pe nini oyo nzambe azali kobongisa pona yo na ngai to akobikisama. Toyebi ya pe ya solo mboka na biso to etando na biso ya Afrika ezalaki coloniser mikolo mileki mikolo miumeli bambula kala na kala e tango tozwaki molobeli oyo tobengi ye Simon Kimbangu nde ayaki na esprit ya libération. Mais avant tozwa indépendance na 60 ezalaki na molobeli oyo a prophétisaki alobaki ebele na tina ya indépendance ena bolimbisi na tina ya indépendance ena na tango alobaki mingi baye bazalaka na tango ena bazwaki yango ala légère ba oyo pe bazalaki na bonzambe kati na bango balandelaki likambo ena tino bamonaki ete makokisami de bayaki koloba ya solo oyo azali molimo na nzambe. Chers amis, chers internautes, balandi yanga wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Eloko nini tolingi to loba mkomwa lelo na ba réflexion spirituelle na biso.
mikolo mileki tosalaki video na tina ya mai mazali koleka na mboka na biso. Tobengaki titre wana les enjeux politiques ya mboka na biso. C'est-à-dire mai mabandaki koleka na mboka na biso vraiment etambwisaki mabanzo ya bato mingi. Etambwisaki mabanzo ya bato mingi et mingi pe bazalaki koyima yima, mingi pe bazalaki koyeba te il faut kosala nini par rapport ya situation oyo ezali koleka na mboka na biso. Avant tokoma na ba élection biso baye totalaka makambo na ndenge ya molimo, biso baye tolandelaka makambo d'une manière spirituelle, toyaki ko constater yango tolobaki analyse spirituelle, tosalaka yango na sentiment te, tosalaka yango pe te po esepelisa moto songolo to moto pa. Tosalaka yango po ete Nzambe asepela. Et soki Nzambe asepeli nde na sima ya ye kosepela oyo ye abongiselaki biso nde akopesa biso yango. Tango tosalaki émission tolobaki boye bitumba ya Congo ezali ya biso na biso ba Congolais te. Le problème du Congo, il faut toluka Congo aza kobundana nani. Na sima ya koyeba mutu oyo Congo aza kobundana ye, nde tokoyeba d'une manière ensemble stratégie nini oyo tokoluka tosala po ete tokoka kolonga na etumba oyo tozali na yango. Jusque là soki toyebi mutu oyo Congo azali kobundana ye te, ekozala passing biso na bino tokoka kolonga na etumba oyo ya Congo. Objectif na biso ezali libération totale ya mboka ya Congo pe ya Félika Mobimba. Tozala libre tokoma pe na oyo babengaka yango indépendance spirituelle. Yango tozoloba l'indépendance spirituelle ezali voie oyo ko permettre biso tozala bato, tozala na identité, tozala na balangue na biso, tozala na ndinga na biso, ba écriture na biso, makambo nyonso oyo esengeli na biso bayindo pona kopesa biso pe lokumu epai ya mundele pe kopesa biso pe mokumu lokumu epai ya ba ndeko mosusu to ba race mosusu oyo tozali na yango na mokili. C'est-à-dire objectif tout d'abord ya Papa Simon Kimbangu ezalaki kotia biso baso na point de qualité. Yango moni mondele akokoma moindo, moindo akokoma mondele, ezalaki par rapport ya poso ya nzoto te, kasi ezalaki par rapport ya connaissance. Donc o mindele basalaka biso pe tokobanda kosala yango. Mais tokokoma na point moko oyo mondele akose retrouver lokola nulle part parce que Nzambe ndenge asalaki biso na mokili, moto ya liboso oyo Nzambe asalaki ezalaki moto moindo. Et mondele azali lokola miniature créature ya l'homme noir. Donc a wuti na kati na moto moindo. Alors na yango processus ya libération oyo toza koloba indépendance spirituelle et bandaki utakala. Donc na beaucoup set tokoki komanyola lolenge yana lolenge ena na mayematali indépendance spirituelle. Tozala libre to dépendre na biso moko. Ndenge na bandaki koloba na salaki émission mikolele kaki na lakisaki na bokebi nyonso bitumba oyo tozali na yango ezali ya biso na biso bayindo te, kasi ezali bitumba oyo tozali kobunda yango na Vatican, bitumba oyo tozali kobunda yango na Maison Blanche, parce que bango nde bazali bato oyo bakangi biso ya kokanga. Donc soki toluki te to se libérer biso moko nde ekozala na biso pasi. Yango moni Tata Simon Kimbangu apesaki mbela pe elaka ya koloba ete tokokoma na moment moko boye ekozala lisusu na makasi na biso te, kasi ekozala na makasi ya ye moko Tata Nzambe nde akoluka a libérer moto moindo na monyololo oyo ye azali na yango. Tango tolobaki yango Vatican na Maison Blanche nde mutu ezali kotungisa biso. Bitumba na biso ezali esika ena. Ezalaki par rapport ya ba connaissance to ba recherche spirituelle oyo biso to salaka nde tozwaki ba résultat wana. Tolanda nano na bokuse video oyo to salaka kala pona kolakisa ya solo ete Vatican na Maison Blanche nde bazali kobundisa biso. Et puis bitumba oyo tozali kobunda na bango tokokende na bango tina suka parce que ezali lisusu bitumba ya mandoki te,
tosi tokomi na étape ya oyo babengi yango une guerre spirituelle. Donc nous allons neutraliser tout ce qui est comme misala ya mabe oyo ezali ko tungisa biso baindo. Cela se fera d'une manière spirituelle. Mais tout la nous émission oyo to salaki la fois passée pour na kolakisa ya solo été mayebiso to lobaka été Vatican na Maison Blanche nde ezali ko bundisa biso pour na ko confirmer kaka maloba na biso to la nos vidéo wana. Problème na biso ezali ya ba parti politique te. C'est un combat spirituel. Phase oyo to koti ezali phase ya combat spirituel. Nous n'avons pas un problème avec ma parti politique. Ce sont nos frères. Ils ont la majorité. Ils ont la opposition. Baza ba frère. Il faut ba yokana. Ba luka. Nini ba koki ko sala. Pona ba libérer mboka na biso. Nini ba koki ko sala. Pona ba libérer mboka na biso. Problème na biso ezali. La Vatican. Maison Blanche. Réunion oyo batu basala na Vatican. Oyo basango baza kosala na Vatican. Ezali réunion pour l'intérêt à Congo te. Réunion oyo ba stratégie nyonso mindele baza kozwa. Na Maison Blanche. Ezali pour l'intérêt à Congo te. Notre combat, ce n'est pas entre nous, ba opposition na ba majorité. Notre combat, ezali phase ya indépendance spirituelle pour te dépendre na biso moko. Combat na biso ezali ya baye ba coloniser ki biso. Combat na biso ezali ya baye ba imposer ka ba konzi na biso. Il faut batika biso libre te dépendre na ndenge na biso sous l'esprit de Simon Kimbangu. Merci to uti kolanda vidéo wana. Émission wana to salaka yango mikolo milekaka mwa tango mulayi. Na sima ya mikolo toye koyoka lisusu moko ya bana ya mboka ya Congo to bengi na kombo ya Tata Simon Kimbangu Kiangani oyo azali mokambi ya église kimbongiste apesa ki message lokola biso tozalaka beaucoup plus focalisé na maematali spiritualité ya mboka na biso, tozalaka beaucoup plus focalisé na maematali histoire ya mboka na biso, nyonso oyo ezali ko concerner mboka na biso ezala na politique ezala na religion tozalaka na yango bosenga pona koyekola nini oyo baike bana ya mboka bazali koloba, nini oyo ezali ko inspirer bango. Alors tango tozwaki message ena mingi ba négliger ki message ena, mais biso baye tozalaka makasi na koyekola maye matali molimo nde tozwaki yango a considération. Mais tokoyebela bilembo ya maloba oyo na lolenge nini. Tolanda nanu message oyo Tata Simon Kimbangu Kiangani alobaki na tina ya koluka toujours processus ya libération spirituelle, ya indépendance spirituelle ya moto moindo. Tolanda nanu maloba ya Papa Simon Kimbangu Nzambende aleki makasi makambo nyonso. Ankambe eloko ezali te. Kuna eloko etikala te nini tozotala tango wana ekokokana biso nyonso kamata mbangu oyo tovandi na mboka oyo na bamboka mosusu mpe kozika oyo balingaka kopratike kosala biloko ya ndenge na ndenge bokomona moto akotumba yango te. Likambo nyonso eza na ntango nango. Merci touti kolanda na bokebi nyonso maloba ya mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani amanyolaki na bokebi nyonso ete tango oyo tozali ezali lisusu tango ya kosakana te, tokomi na tango oyo Nzambe ye moko azali kozwa ba décision na ba directive ya komema biso na libération spirituelle pour la tokoma indépendant d'une manière spirituelle. Toyoki na bokuse ndenge ya manyoli na tina ya baye nyonso bazali kosalela mabe. Soki totali toko rappeler nini na esika ena na ba recherche na biso na ba analyse spirituelle na biso nde toye ko découvrir ete maloba oyo ya solo ezalaki na nguya mingi ba négligeaki yango, mingi pe basosolaki yango te. Mais biso lokola tozalaka mingi koyekola makambo ya molimo to conservaki ba image oyo
na maloba oyo pona kolakisa ya solo ete mikolo oyo makambo oyo kokokisama nde tokoluka tozwa pe topesa ya kola ndakisa. Soki totali bien bandako nini ezali kozika, babisika nini ezali kozika, makambo nini ezali kozika. Toyebi na tango ya ba-élection, tango tokomaki ya la veille ya ba-élection, ba-centre ebele oyo bastokaka babiloko ena ezikaki. Epai na biso ezalaki signe monene oyo ezalaki kolakisa na monde ya spiritualité, elakisaki makambo ebele. Malgré mingi basosolaki yango te, malgré baike batu mususu batiaki yango kate, me epai na biso baetoye kolaka makambo ya molimo elobaki makambo ebele. Ekino lelo tozali ko continuer koyekola se mai malekaki o mokolo wena. Ndenge touti komona wana bilembo ya maye, tata mokonzi ya bule alobaki bisika nyonso liye nungu ezali babombaka makambo ya mabe, basalaka misala ya mabe, makambo ya ndenge na ndenge, nde bisika wana nde ekozika. Et puis moto ya kotumba yango pe akomona na te. Kino lelo baye batumbaki esika wana batikali komona na te. Topusani lisusu kaka na oyo tolobaki, toyebi ete ya solo mboka na biso baike bandeko bakatolike bazali bandeko na biso bakongole. Kasi tata Simon Kimbangu alobaki na tango ekoya tokozala pe na bakongole mingi oyo bakobundisa libération to indépendance spirituelle oyo ekosalema mpona ko libere moto moindo esika nyonso ye azali. Tobengaka bango mindele ndombe, baye bazali na mayele pe makanisi ya mabe oyo bamupe to bamindele batiaki na kati na bango. Touti kolanda pe mikolo mileki awa cathédrale ya Fatima eutaki kozika. Moto oyo atumbaki yango ayebani te. Nyonso wana ezali makokisami ya maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. La structure, la superstructure de la cathédrale devrait sortir à peu près intacte, même si elle est un peu et grandement endommagée. François-Xavier Ménage, nous vous retrouvons en direct, vous êtes devant la cathédrale. Oui, avec toujours des centaines de personnes qui sont présentes ici. Pour certaines d'ailleurs depuis plusieurs heures. Deux exemples, des Bretons en larmes qui envoyaient des photos tout à l'heure à leurs proches, qui étaient donc évidemment côté ouest, et puis des Américains en direct sur les réseaux sociaux qui venaient de l'Ohio, et qui étaient sidérés par les images qu'ils voyaient. Il y a aussi beaucoup de Parisiens, bien sûr. Bonsoir Frédéric, vous êtes là depuis maintenant. Et tenge tozali kolandela ba processus mingi ba ko comprendre na sima ya solo ete maloba ya mokonzi ya bule Simon Kimbangu Kiangani ezali na nguya, ezali ko salema na malembe kino toko neutraliser nyonso oyo toyebi ya solo ete ezali ko tungisa biso. Likambo ena esalemi na Fatima mingi bakomona yango lokola eloko moko ezangi tina, mais nyonso oyo etumbami kuna ekomi irrécupérable. Nyonso oyo etumbami kuna ekomi irrécupérable d'une manière spirituelle. Liloba oyo tobengi yango prophétie esi elobamaki epai ya tata Simon Kimbangu Kiangani ete mikolo ya bisika nyonso oyo bapratikaka mabe, bisika nyonso oyo basalelaka makanisi ya mabe, misala ya mabe, biloko wana bikopela moto. Mutu akotumba yango akozala te, mutu ya kotumba yango akomona na te. Mais esuki wana te processus ezali toujours kokende, parce que mingi bazali kosalela mabe bazokanisa lokola makambu oyo ya libération ya moto moindo, ya libération ya indépendance spirituelle ezali maseki. Kasi tozali koyebisa yango na solo ete indépendance spirituelle ya moto moindo esi ekomi na nzela po ete ekokisama. Yo na ngai tobongisa bizaleli na biso, tobongisa etamboleli na biso, maye nyonso toyebi ete tosalelaka yango ete Nzambe asepelaka na yango te, tobwaka yango musika na biso. Parce que ndaku etumbami d'une manière spirituelle
muto atumbi yango pe ayebani te. Mingi bakotumbama. Mingi bakotumbama. Ce sont les analyses spirituelles. Et kozala bandaku kaka te. Mingi pe kati na biso bakotumbama. Pourquoi? Parce que mabe efanda kati na nzoto na biso. Et pona kolongola mabe wana ko neutraliser yango et ko senga ebele bato batumbama. Liloba wana ezalaki na nguya pe ezali ko continuer ko sala musala na yango parce que moto moyindo nano akomi na esika wana te. Mais tozali ko informer ba téléspectateurs na biso pe ba internautes et biso tozali ba analystes spirituels. Les analyses spirituelles oyo tosalaka elakisaka biso ba directive ebele oyo toyaka tango nyonso pona ko manyola yango epai na bino bokoka ko comprendre esika nini tozali pe esika nini tokomi esika nini tozali kokende. Tozali ko rappeler lisusu tata mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu Kiangani oyo azali moko ya bana ya Congo, moko ya bana ya Filika oyo azali ko kamba église ya mbaya tata ya lingomba ya tata Simo Kimbangu. Alobaki pe likambo lisusu moko oyo biso ba toyekolaka makambo ya molimo tozwaki yango à la légèreté. Maloba na ye ezalaki nini? Moko ekosalema na mokili nanu esalema te. Etango likambo wana ekosalema mingi bako comprendre bakimbangiste batu basali likambo. Cher internautes, bisika bozali tuyaki juste pona kosala moi analyse spirituelle par rapport ya moi ba événement oyo touti koleka kolakisa pe na bino ete ba analyse spirituelle oyo biso tosalaka yango à 20 tosalaka yango kaka poete. Ce sont des travaux spirituels oyo epesameli biso na nzela ya ba recherche pe ba inspiration oyo nzambe ye moko azali kopesa kati na biso. Tosalaka yango po esunga yo po esunga pe ngai. Tosalaka yango po ete yo na ngai toyeba esika nini tokomi esika nini tozali kokende. Nini oyo esengeli na biso kosala pe nini oyo esengeli na biso kosala te. Nzambe asepela po ete oyo ye abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Voilà lelo toyaki juste pona kopesa bino moi éclaircissement par rapport ya ba événement oyo euti koleka. Nde tokutani na bino mbala ya sima. Ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Ba vidéo na biso tango nyonso bokozwa yango na Africa 21, la voix de tous les Africains. Nde sika wana bokolanda ba vidéo na biso oyo nyonso amoni ke akoki ko sala biso ba critique, ba remarque, to ba conseil oyo ko permettre biso oyo ko permettre biso po ete to yeba ko bongisa musala, bo hésiter te, bo komela biso pe bo benga biso. Tokoluka toujours ndenge nini tokoki kosala un plus po ete bipai tokomelaka bino bozala ya kosepela e nzambe pe asepela. Nde tokutani na bino mbala ya sima. Merci beaucoup. Africa 21 TV, the voice of all Africans. Africa 21 TV, mongongo ya bana nyoso ya Afrika. Africa 21 TV, c'est la voix de tous les Africains.